Ce sont les principes des esprits de famille, de nos familles d'origine, de nos familles d'origine. Si tu vois un enfant, il a été beaucoup tourmenté dans sa vie. C'était trop difficile dans sa vie. Pour grandir, c'était difficile. Il faut savoir que cet enfant-là, il est utile. Ils ont juste volé ce qui lui appartient et on a donné à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pourquoi je te dis, si tu pries pour tes enfants, ne prie pas de la même manière pour tous les enfants. Parmi tes enfants, mets-les là et dis qui est le plus tourmenté. Ceux qui sont les plus tourmentés, c'est eux-là qui ont la plus grande grâce. C'est pourquoi l'ennemi fait quoi? Il les tourmente. Peut-être par la santé. Peut-être ils font des choses bizarres. Et pas peur. C'est seulement que ce qu'il y a on a pris et on a échangé. Mais on nous dit, avant que le Christ ne revienne, il y a quelqu'un qui tenait la clé. Il s'appelait Satan. Mais quand Christ est revenu physiquement, quand il est parti au tombeau, avant qu'il ne remonte, la parole de Dieu dit, il est parti au séjour des morts. Il a dit au diable, Satan, écoute, je suis celui qui détient la clé de David. C'est moi qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est moi qui ferme et personne ne peut ouvrir. Alors il dit à Satan, paie sa clé. Donne la clé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alors il dit Satan, paie sa clé. Donne la clé. Hébreu dit, les enfants part au sang. Lui-même aussi en a pris part. Et il est parti quoi? Anéantir la dernière puissance de Satan qui est la mort, afin qu'il délivrera. Abipé ça. Mbote bana ndem déjà mafuta sikizani nga bino la grande dame car na cadre ndenge to misana oyela bino basango pe kopesa bino et conseil bande o babolingo lelo to na exhortation au kan de bozo wa mosela nzambe auti koloba. Il s'agit ya bana oyo batungisaka baboti tant to lo bana batungisaka baboti ezana balolenge ebele ekozala mwana moko abelaka mingi ekozala mwana moko alobisaka yo mingi aza mobulu aza tetu aza boye olobaka olobo lemba. Et tous ces genres d'enfants, bana wana bazalaka lipamboli ya makasi. Soko bundite mama olonga te. Donc soko bundite lipamboli wana osimba ngote okorate yango. Bana ebele bomona lelo bakota na ba drogue. Bana ebele lelo ba vie ebeba. Oka mwana maele na classe mais kana balabala mwana vie ya mwana ebeba kota na ba mambo ezanga tina oka pe misu ebele pe ba perda bana mwana kufa. Misusu mwana tellement satana moni etoile mwana asali ke mwana na bapese lo ekindoki mwana bokeka église bo professeur bimi bo ebite ban sorceler mwana na parce que ba yebi ke mwana wana azali bénédiction ya kosakana te pona famille mwana mususu donc quand ndeto uti ko expliquer wana kozala belaka mingi mwana moko asilisi mbongo na famille maladie problème zongisa sala mataki takende pona ni po satana moni ke mwana wana azali pamboli akobongisa ba vie na bino yango asali ndengo wana yango bandeko lelo to encourager moboti moko mama moko papa moko wana mwana moko alobisa ko mingi to pe mwana moko azangisa ko kimia to mwana moko oyo vie ezarso elengi te parce que soko vande ozokanisa mama kolemba te bukaka mabolongo nzamba nzambe senga orientation divine nzambe alakisa yo nini ebombami na sima bitumba wana. Oui, parce que problème to wana ngo lelo eza nini bato bako sambele bele résultat ezozala moke. Pourquoi? Simplement parce que bato na place baluka ba premièrement cause ya likambo et pour baluka ba traiter ba conséquences bango bazokene directement ko traiter ba conséquences sans koyeba cause. Monde de délivrance ezalaka complexe, monde des esprits ezalaka complexe. Et ça neti ndenge n'expliquera bino na hôpital tozana ba maladie ebele ba ka ebele. Tokozala na toza 10 tozoka libumu pasi même babumu pasi ekeseni. Yana mutu musu libumu pasi na eza parce que michopo zolinga manakati.
Moto musuli bu mupas na eza parce que bilo aliaki esali mabe nzoto sepela ina ngote réagir ba o traiter ba onyo son ndenge moko te yango ezalaka important tant ozo bondela pona problème songolo pakala généralement et même likambo to lobela seria bana wana mwana moko zo ebate ozo sambela mais on dirait loko tuna nzambe Seigneur pourquoi mwana abela raboe tuna nzambe pour nini mwana ayoka ate pour nini mwana azaboe pour nini mwana azaboe le Seigneur va te révéler le pourquoi il se pourrait ta mususu eza dit eloko songolo pakala parce que ba cause eza ebele ba réalité eza ebele ya ba makambo oyo et eloko nzamba otali sonde siko okoyeba comment orienter prière na yo par rapport à likambo nzamba otali sayo okoyeba kobondela koluka nzambe pona lobiko mwana na yo so nzamba oloba no kene na ye pa mosali na nzambe songola bondela pona ye ou encore Dieu peut te dire ya opposer ba acte moko songolo pakala nyonso zo dépendre quand na ndenge orientation nzambe akopesa yo ndeko mama ndeko papa kolemba te bible ezoloba na ngai ete mwana li bénédiction koute pa na nzambe or lipamboli ya nzambe elandisamaka na pasi te Dieu ne le fait bible ezoloba na proverbe que la bénédiction de l'éternel enrichit et il ne le fait suivre donc chagrin donc quand Dieu bénit il bénit réellement tout chagrin oyo ekoya na sima ya mwana parce que mwana lipamboli ezalaka eloko euti pa na nzambe te Dieu ne peut pas te bénir en même temps olela to pa lelisa yo non ça doit être dit à une raison quelconque yango bandeko tokosala ekopesa ekolendisa bino et enfin que oleka na koyeba ko se positionner nzamba alingaki yoka exhortation oyo pona ntina ya mwana oyo otungisami mingi pona ye omituna baquestion ozozwa biyano te Dieu veut simplement te rassurer que ayebi yo ayebi pasi na yo mpe ayebi situation ya mwana wana luka eka na mozindo nzamba akopesa solution ebele bazwa basolution ebele bana banyokola bango na banzela ba comportement na nzela ba makambo ebele na koluka nzambe nzamba mimonition te pourquoi parce que peut-être azali makasi na prière te mususu azalaki na ye ntango mosusu comment dirais-je na ayebaki nde nzambe te akende koluka na bandenge misusu solution mpe azwi te nakopesa bino témoignage moko kolandisama ndenge exhortation papa apesi wana amentionne likambo moko wana eya na couple moko bazala na mwana na bango mwana na alobela pamba mais mwana moko très brillant mayele na classe mayele mais mwana na sisa bane te oka bandi boka ta mususu na ba 3e trimestre mwana kati classe pour maladie moi ça ba examen ezate moi passer classe ezate tellement c'était de trop comme ba nzambe te ba mema mwana et pas bato batalisaka bakena quelque part chez un certain marabout tant bakei ba meki expliquer problème papa ndeto yebo eto na kaya mwana nini mwana bozo mona azo lelisa bi azo nyokola biso na maladie azo tata na lobi na ba OK pas tusubo pesa nga mwana un garçon bazwi mwana wana ta papa na zwi mwana wana akoti na ye na chambre na ye ya asela ba makambo na ye babenga ngo so nini ba chambre wana oyo ya ba mystique wana basalelaka soki nini ya akoti na laboratoire voilà tant akoti asala plus d'1 heure du temps aye kobima toki ayebisi bango mwana bino yeyo c'est bon bandeko bazonga na mwana changement ba constataki ezaki mwana ana bela asu te mais mwana za asu mayele na classe te mwana zalaka susu mayele te na ba professeur ba okamwa de mwana koma vide elo nini eleka basale bango juste échange oya bango wana ya bien bazwi ba remplacer bango eloko mosusu mayela mwana ekei étoile mwana ekei grâce à mwana ekei ya on a koloba na yo ndeko mama ndeko papa peut-être on a mwana ozo bato sani mayele sili Jésus c'est la solution Jésus c'est la réponse aux questions rien n'est impossible à lui yani lo moto onzamba lemba na depois ala nzambe sauf que peut-être notre façon ya komonela nzambe nde moto pes et limitara biso to pe limitara loboko ne na ba vie na biso notre façon ya kolukela nzambe et limitara biso pe limitaki na ba vie na biso makomi ezoloba vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur
nuance ezawana. Il y a des gens qui cherchent Dieu, mais peut-être pas de tout son cœur. Il y a des gens qui cherchent Dieu, mais peut-être en tâtonnant, Dieu on les cherche. Maman Luka nzambe pona mwana yo. Dieu te donnera la solution. C'était ça, exhortation moke oyo nzamba tchakinga à cœur. Nia ko partager na yo. Yo leli mingi pozo continuer ko lela. Pona mwana oyo zana ye. Via mwana bitumba na bitumba lenda na mabondeli mama. Luka nzambe ko lemba te. Au risque au perdre mwana wana. Parce que Satan yebi que mwana na lipamboli pona yo. Soka tikeli yo ye obonga. Soka tikeli yo ye mwana na ozala motu. Nanzela na emilimo belo robika. Ya moni bele ba perda pe bana ka bongo. Ba cimetière obo mona ka bandi wonanga etondi na ba trésor ya kosakana te. Etondi na ba talent ya kosakana te. Ya na bato ba kufa sans qu'on réaliser ba rêve na bango ou encore sans que dessin nzambe na ba fi na bango kokisama. Pourquoi Satan atali oyo mutu monene a précipité oyo étoile a désorienté yana bana mususu abeta bale bien to bando beta bale bien Satan a yebi que oyo messie a famille a saline a désorienté mwana na bandenge moko boye via mwana baby mwana beta susu bale ezate et pourtant les pambolo nzamba pesa bino yango wana famille bonga bobongelaka wana botala ba Cristiano Ronaldo botala ba Messi lelo o ba multimilliardaire ba famille na bango ba obikelaka wana lipamboli mutu moko metala ba bénédiction na ba grâce c'est ça et cause la pe balle été et cause appelle l'eau mususu balle eza talent physique talent intellectuel ezalaka yala mutu musu ya kobongaka na biki na papier wana mwana mwa maele moko grave ta musu mwana na kozala ministre lobi na mboka mondele ministre ya mutu mwindu me na mboka mondele metala Satan ndinga ya kotielo mwana na kati ya ba diamba akotielo mwana na kati ya mahambo mabe na ba camarade ya mabe akoma olatelo ba couper décalé asukola ka susu te mwindu solo soko koti na chambre salité aliko yoka te milimo mabe et possédé pourquoi parce qu'il faut ba désorienter car po mahambo nzamba bongisa pona elata nzoto te mususu rozala yana ezana talent mususu pozozana na 5 talents yana talent mususu artistique wana mwana moko art yana makila à côté là en classe mais il a l'art dans le sang art wana musique ezali art et art eza ebele arozala na a dessinera bien arozala na toi na ba toi tozana ba art ebele mwana rozana art na makila metane Satan azoya akolukaka abotola yo mwana wana po ozanga ye tozana talent mususu tolobeli talent physique tolobeli artistique tolobeli tozana talent mususu eza ya leadership wana mwana moko mwana moke me yende mutu akonzake ana ba masa musu ba mikolo na eme yeso alobi na bango batosaka ya talent leadership yana bana mususu même dans la bêtise akambaka ye aza yido yende a leader eza grâce ezalaka talent c'est vrai ebele bakotela ngo classe mais o ezalaka ine babotamaka nango ezalaka différent nzambe mutu atiaka ngo kati ya mutu nzambe mutu apedo wana erataka te ah oui eza pe talent yana talent mususu ya créativité yana bana mususu amakasi na ba créativité amakasi na bako créer akopesa idée boye boka mo bo se retrouver mais mwana moke boye ozui pe likanisi wana boke pe bo pratiquer yango epesi pe makambo créativité za bandenge belé on peut créer pardon créativité kozala généralement ce sont des idées ce que ça dépend dans un domaine nini OK non muto ako exploiter et puis lobby et puis makambo il y a des enfants comme ça bro vanda boye et il peut donner l'idée maman obi que soto fongola biso restaurant et simba bo c'est ka bo mona wana ti blague bo ka pe pas lobby pe bo sale lo pe esimbi cuisine yani ka betele biso lisolo mwana na ebisa fongola chaîne na YouTube mama fungoli chaîne na YouTube atali te mwana muke YouTube ye esimba ngamo na sale la ngobota lelo cuisine yani makambo mo opesa ma donc blague te grâce à mwana eza talent
Et mama kolembate, papa kolembate, batela mwana malamu, surtout bomba mwana na losambo. Nzambe azali fidèle, Nzambe azana bomoi akosala ete et simba. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça pour aujourd'hui. Soyez mbano liboso ou visiter biso, kozanga te kotika la biso libone nzamba mona ope apambola yo. Quant à moi, na moni mino mbalasima, de bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse. Moi c'est la grande dame. Merci, au revoir, bye. Ce sont les principes de famille. De nos familles d'origine. De nos familles d'origine. Si tu vois un enfant, il a été beaucoup tourmenté dans sa vie. C'était trop difficile dans sa vie. Pour grandir, c'était difficile. Il faut savoir que cet enfant-là, il est utile. Ils ont juste volé ce qui lui appartient. Et on a donné à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est pourquoi je te dis, si tu pries pour tes enfants, ne prie pas de la même manière pour tous les enfants. Parmi tes enfants, mets-les là et dis qui est le plus tourmenté. Ceux qui sont les plus tourmentés, c'est eux qui ont la plus grande grâce. C'est pourquoi l'ennemi fait quoi? Il les tourmente. Peut-être par la santé. Peut-être ils font des choses bizarres. N'ayez pas peur. C'est seulement que ce qu'il y a en lui, on a pris et on a échangé. Mais on nous dit, avant que le Christ ne revienne, il y a quelqu'un qui tenait la clé. Il s'appelait Satan. Mais quand Christ est revenu physiquement, quand il est parti au tombeau, avant qu'il ne remonte, la parole de Dieu dit, il est parti au séjour des morts. Il a dit au diable, Satan, écoute, je suis celui qui détient la clé de David. C'est moi qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est moi qui ferme et personne ne peut ouvrir. Alors il a Satan, Satan, paie sa clé. Donne la clé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alors Satan, paie sa clé. Donne la clé. Hébreu dit, les enfants ont part au sang. Lui-même aussi en a pris part. Et il est parti quoi? Anéantir la dernière puissance de Satan qui est la mort, afin qu'il délivra. Abipé ça.